Voilà. Bon, moi, je vais vous oyo. Na moi extrait. Il y a un nzembu ya Franco. L'homme maquia di Franco, alliance demi à mort. Pour ma cambouezali minene bandeko. Pour ébi na vie ermogo. Ceux qui besoin à moi, moi, l'issue à famille, tout besoin à mutumogo. À ça la commune à famille. Que moi, m'ouké mon anaka. À kabela kabine notre famille te. Bon mutum samarate. Peut-être quelque chose ne va pas. Au moment où mutamna famille ba yembaraye mutukingandi mutusongolo ba kombo kenan tsango. Mais bino ba kolo famille ata RN bolia raté. Peut-être au moins on a né à pêcher une fois puis monta mouké. Bon mutum samarate ndeko. Peut-être yemora yebra pona nini. Peut-être épargner rabino famille. Ndeko apesi li solo ya lelo ay papa fiston beta li solo oyo pour na opener non seulement ba na nzami mais communauté na biso. Tout ça la attention. Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision le collé bisika nyonso tout bozali ndena lo ba chaque fois ba o ba ebinga elongonya pe matondo ezonga epai na bino. Navire de Tarsis mbote sikozali. O ebinga ite comme na ngai fiston pelende tata ya Sedek. Je ne suis que votre humble serviteur. Tata moko boye aloba à l'internet après ça ba conseil soki ngonge koki avant de ça ba papa na ba mama na ba yaya na ba ndeko ya bona pona ka to solula ndenge to ba chaque fois awa na radio le collé ma solo to ya pona ko nuirte ba ndeko apesa ka ba histoire na bango vrai apesi biso to beteli bino e koki kozala histoire ya mwana na yo ya yaya na yo, ya maman na yo, ya papa, ya famille, ya relatif et conseil, ya camarade. Ou pesibiso pas l'objectif, ya ko nuire kolo di solo, mais plutôt pour na ko sunga. Et si quand de quoi koyaki, yo okoyate. Peut-être que si quand de quoi longa ki yo pe olonga davantage. Ya ngoni objectif na biso zalaka awa na radio le collé, ma solo na chaîne na bino radio le collé TV. Tika to pesa matondo na Yannick Kinia, sponsor officiel ya chaîne o radio le collé TV. Yannick Kinia, Rombox, Ndegara, Moutana propre benga gaye, Yannick Kinia, Rombox, Rafi, Santine Linda, Mbote na Kisasa, bon séjour na Kisasa, pardon. Déjà, tu as vu que vidéo loin Azali Awa, Charlie, on va se voir bientôt prochainement pour l'interview autre ça la bongo na Charlie. Tika na pesa Mbote, matondo pelongonia, na mon ami personnel. Commandant Congolo Anderson de Jobu yone mankambu umela lo sako sikozali na bosanité balabala toujours Didier Djenga Barabas et Kofo autorité morale mongo nyos tu ya monde entier lo sako ya yango ya mama Meta Mukendi la femme à la mini coupa Queen Mada umela yone mankambu Mbote na Tijon Lushombo partenaire officiel un prince à New York. Ya mama Fran, Mbote siko zali Tijon Lushombo. Na bosanité, salon Hilary na Rosentenville. Tulobara Santon na kata Rosentenville. Mbote sika bozali bino tuwana. Batu tu ya salon Hilary. Na bosanité mei. Papi Monzali. Fondation Monzali, Papi Boza. Premier ministre, on est mankambu. Mbote siko yali. Chibouabou, l'héritier du trône. Mouloube solo. Double trophée, on est mankambu. Umela. Ndenge na bana ekoloba ezara ndengo atika to vendre sa ba staff na biso o ba simba rapela mouvement ko rebandeli pe ko na ndengo wana okomi c'est que bien voilà idiga mvumbi na papa na plamedi Mbote sikozali na bosanité maman Michael ya papa Adolphe évangéliste Adolphe Mbote sika bozali ndeko apesi li solo ay papa Fiston na landaki li solo moko obetaki obaki ndeko moko akufa ayaki kozonga posa de sa famille na ye ezalaka biso le kamoko ya Marco wana ekomela biso na famille mena ndenge mususu eleki mwa mikolo mena ningo beta li solo pona kaka otalisa makamso le gala mokili o bato bayebaka te na ese mama li solo yango za ini beta li solo ay papa Fiston li solo ezali boyi tozalaki na papa leki na biso donc oncle na biso na Lubumbashi po li solo oyo euti Lubumbashi wa ntanshi mais muta pesi li solo
afandaka bongo na Johannesburg. Tozalaki na papa leki na biso na Lubumbashi bato ebele bayebi asala kombo peut ezalaki na Lubumbashi. Papa leki wana so ba musicien bauti Kinshasa baye concert lo ya zangaka teloki ko kabela ba musicien ba $2000 ba $3000 ko kabela batu. Donc yeso kala yika na nzela fa leki na nzela ba bido na centre ville wana so ba landiera ba fait aboire à moi quelque chose. Na kota Texaco tu bayeba ki ba mutoto à Lubumbashi. Boyebi Texaco ça c'est bien. Bala tu ya Texaco na Lubumbashi wa ntan shimbote sika bozali. Abi mais papa leki wana biso bata famille pour ozo ata dire na ta $10 à papa na ye problème ata mbongo ya classe au cinquième mois classe apesa akakate mais qu'est-ce qui ne va pas o eza mbongo ya normal tu andengani papa leki na biso wana mbongo akosakata na Lubumbashi ba pesinga komo na mais so natenga komo na ye wana ba tutu ba mitoto ya Lubumbashi boyebi Crispin Kanfunda Umela mtoto wa Lubumbashi wantanshi. Papa leki wa kabarate. Akabela ka batu mona balabala. Au moins une fois l'année, akopeso moi quelque chose pour la joie oyo. Na ebite bana ko protéger biso to ndengenini. Siko boyo ka solo bandeko. Papa leki wana abelaki ayeko kufa. Tango akufi to sali matanga papa leki akufi bo talaka maozela qui papa leki ya famille mutu ozaki na kombo malga na opesa biso mbongo te mais kombo ne quand même soko ota mwa nzela obiki na za famille interne et pesi moi le kumu et fona moi ouverture moi ouverture na kombo bane ko zala mena mbongo bane ko zoate ata bande ko musuba akutu na Paris bane ko suba Paris ba ko na peli solo oyo ba yema mna loba histoire vraie dans le Lubumbashi wantanshi babi lisolo soko bandi papa fisto toki ko kunda Taraka mutaye banaki. Mutaye ntela kingani prêtre akufido aye banaki na ba mission mususu ba yaki pe matanga wala utaki sasa ba yaki matanga na Lubumbashi. Ba tu ya gouvernorat pe ba yaki belé. Mais tango ya cimetière, to kendaki cimetière quand les aka Corbière. Yoka siko lisolo. Il paraît wasko moi si ya no comme dia seki biso. Noko tangu balwa ke kunda papa leki na biso wana mwasi na ya lobino abaki bokunda yeso ki na biloko oyo biloko nini ba dossier bon mwasi pas comprendre ki bien te ba dossier ya ndenge nini ba dossier ça va ba jipa ba dossier ba mwasi na baki maloba moyo te e prendre za ba to saka maloba ya moyi ba jipa dossier ba tina chercher ba kundi ba ke tina cimetière ya sapin ba ndeka Lubumbashi wantanshi boyebi cimetière ya sapin donc biso to betara lisolo kaka ndenge ba pesi biso ka ne to beta pona ko sunga non seulement ba na nzaye mais communauté na biso batamangala donc communauté ya mutu nyonso ba lingala osala congolais Brazzaville congolais osala angolais osala congolais Kinshasa osala togolais osala nando camerounais osala ba lingala parce na ebike ba camerounais muso ba ba congolais ba béninois ba congolais donc ba ivoirien ba congolais ba pour le moment lingala bino tout na émission donc on est ensemble quoi to continue na communauté batamangala ba bito ko pena cimetière à sapin ba cimetière à sapin ba yebne za la cadeau qui za système adal donc ba sombi de ma belé ba tongi ba benga ngoni dal to tombo ba tongi na kati kuna ba ko cercueil ba kodisi na kati et puis ole ba tsama belé na ba ozwa nini oyo dal ba finiki ba tie pavé et puis ba tie ba croix ba le système wale ça bona Lubumbashi wantanshi c'est ça la kandengo wana ba tota Lubumbashi ba na cimetière à sapin et ça la kandengo wana bisto mona ka ba so ba kundi mutu awa mabeleka ba finiki mabele ba kuna ba bi pare tango ngene ko kunda papa leki wana zaki ba tongi pena tombo na kati ba tongi dal pena ba chercher ba kidi c'est puis ba finiki dal quand ne ba dal la sur la kati soit chercher bokomi c'est que bien navire de Tarsis mbote sikozali babino to kundi pe bien to bandi ko zonga tant to bandi ko zonga webi ça va cortège ba mitu raki mo belé cortège sikoyo mutapesi solo abino ngala zalaki na 3e voiture sikoyo
moi si ya papa lek na so ku faire na so voiture ali boso so pe mba na habiter to mo diga non cortège et baluki e bandi ko zonga siko cimetière ba pousse na pe na mwanda mti côté ba centre ville ba lekai mo centre ville mwanda ba dede ko zonga po ba kene kota Texaco ba kene sika matangi zalaki aya mo diga ba baluki bandi ko zonga boyebi ka ndesa na cortège ya ebembe non corbe bo kende bandi so baluki siko baluki nini il paraît siko do wan siko ya ko bon asima même si to robete la no boye bandi zalaki moi si ya oncle de banga abi j'avais mal compris mobile nanga lobaki ba dossier ta ba kunda na bag oyo abi siko bag o yaki nango ataki ngo so na saki na meso na quelque chose wana ndenge mikolo bazaki na kata mutuka wana fa ba kunina na bag oyo abaki so kuninga na bag oyo te problème kaka concertation akati wana bazaki na kata mutuka bazaki bango wana babaluki bandi ko ken histoire vraie na Lubumbashi en tanche bandeko bele ba histoire pour na Lubumbashi en tanche mais boye bité cortège baluka rapport na nini boye bité qu'est-ce qui s'est passé kaka lelo boye après quelque temps boko yeba ngona radio le kolema solo pour awa to beta ka ba histoire vraie to beta ka di solo ndenge ba pesi biso pona ela musabande comme susu et si ka bande ko bazaki na mo erreur te ba nenga ko corriger te ba ka mozo le kala communauté na biso dans le monde entier ya batamangala ba habito baluki cortège baluki évidemment ba baluka ba ono sauter mais susu ba monika to ba kesu wa ba mitu comme ça leki na ngo ekela ngo bozela déjà et si ka matangi zalaki bango ba ba kenaki so à peu près ba 10 mituka à peu près asa bena sûreté ma ba ki même mituka yi moi ba 9 to 10 e baluka ki ba voiture ba baluki ba kesu ba mo direction ni tina cimetière ya sapin susu ba zongi susu na cimetière ya sapin ba tout ça va comprendre qu'est-ce qui ne va pas balandika lo ka déjà lo ngé balandi lo ngé ba côte na cimetière à sapin ba parquet ba ngoni ba kiti quand ça va bon kiti bon direction sous côté de kundaki mutu wana papa leki na biso qu'est-ce qui s'est passé to zongi ti wana to combien de coups de bateau ba ne ko tede ba ciment pour placer des ciment pour to check ba check des dalles pour on ça so bo tene ngwa no ke ba tedal ba lo ko placer déjà ti jou bo te tombe na bino quand des arras cimetière à sapin ndenge ba yebisi biso histoire des à l'époque wana ba combien ba kuti mutu wana wa tede ba ciment ba do placer ko na ba bon ça très bien ba c'était bolongo na ndal oyo abi papa fiston nga moko na salaki wana bi ke ba longo na bana dal ba ko ba sele mba yima ba to cimetière wana mela ba biza makambo ya famille ba pusi pena dal boyi ba pusi dal ba kiti ebi ka na ba quartier tout ba logi ba sanga te ba sindia ba yoma bala msu ya quartier to ngina ba sindia ne yoma nini ono il faut to fungwa cercle yo to bosa mikanda na kata cercle ba saki mikanda wrong eza ne boy ale ba banga te bo se rappeler na histoire ya DJ Daniel DJ akufoi na DJ Arafat ndenge bana ba yanki bagane ba pindola pena do na mboso ba bendi pena cercle ba bimisi pena ba tala corps so ça DJ Arafat ya solo kaka de basala ekuna ba to tout etu ba kota pena bu c'est roi ku à l'époque c'est roi na bombe ça la yité so ça tellement ba bombe tu vas comprendre no ba meli bombe mais rien kuruna pesa exactement c'est roi na et ça moi histoire ileki ba yanke ba la ba kitip no ba fungoli cercueil ba moni qu'est-ce qu'ils ont vu to ba fungoli cercueil boye bika ande ba chaka muna cercueil munda tali likolo maboko boynos tout ay papa fiston to kuta noko na biso ba balola ye mutu na sekuna bakanga ye ba kraka na sima kraka pene ya kraka histoire vraie et salama na Lubumbashi en tanchi habito kamwa biso no so qu'est-ce qui s'est passé muto yo bakraka boye ndenge nini mbala ba mikolo balaki ba se calmer peut-être c'est pour ma bag ay liwana ye c'est ma bag te pour lo saki to saki bag te ko so ba zumi kanda wana ba baloli onke na biso no ba fongoli ba kraka wana mais ba tiki kraka na kata cercueil ba yusiko bag wana ba ladi si bag wana ba bongisi bien
bazongi sidal babi to kodi suna mutuka susu papa Fiston to kota mutuka cortège to bandi ko zonga suna ndako uti matangela ki to bandi ko zonga papa Fiston to kominga côté babenga ka Texaco ba muto to Lubumbashi boyebi Texaco babi la carton Texaco comment nango Texaco ba koma la Texaco ba mona do mbila bimena bango mbila siko teni pene ya police nationale mais maka Lubumbashi Katanga à l'époque babi Katanga ezaki na Katanga na bakabolaki yango te na 3T Katanga nanu mais ezaki na Lubumbashi ba koma la Texaco mbila bina yedo mbila kale bango liboso musu do ba encadrer bena bango atemisi bango bon bon on suspect mais ils ont compris peut-être ndenge to na cimetière et l'autre outil ko sala wana basidale bambila yamba landi biso bakititi qu'est-ce qui ne va pas bambila balobi na baso pokno lo basoyeli babino to zonga na cimetière to bouti makamuni mbi bo na cimetière kuna to zonga na cimetière ba me ko expliquer oh non ça que rêve to zonga na cimetière papa Fiston to balogi sous na cimetière cette fois là bambila liboso mbila mo karambila msuna na ciment 4 karambila mbila bandi ko encadrer biso to zong soutina cimetière à sapin tant de côté na cimetière ka bambila bakiti boye loki ba jeune garçon oyo bakitaki po ba ola oncle ba chay no normal ba bandi ko ya frappe abimbila beta bango ya ko sakrate fimbu azo beta do ya ko sakrate encadrement. Ce qu'on n'a pas compris, vous avez pas cimetière des alagats. Parce que vous avez pas kunda, bino na ndenge na bino biso, to so la femme beaucoup na on dirait ba biso ba ki pété. Alors j'avais compris que bato wana bato biso ba aller komona na bangote. Encadrement ba ina biso ti esika to kunda ki lisusu. Tant to komio to kuta kite, bato ba place radal ba ki susu te. To kuti bana doki dal ba si ba bongisi. Bato ba esi biso aller, fongola dal wana susu. Boyebi ga so ba placer si ciment sika et la makasité kaka bato ba lay oncle wana na cercueil fongola mbila siko mta oloba nala ko ba mbila wana base ya sorto ya lokuta ebi ke to fungola si ba fungola ba ke ba fungola kita ba mbila balobi mutu oyo a une infraction biso kangi na prison a côté na kata prison bino boye na permission nani bo fungola ba kraka. Et pour ça, la production a permission à Nani parce qu'il y a déjà prisonnier. Il déjà prisonnier, tu vas dire que c'est là, et on a la prison là. Bino va libérer la prison en tant que Nani. Allez, bonjour, c'est la position initiale. Mbila na lo bande mwana. Papa Fiston, ngala zo mona na misu na ngai. Ba yanka ba kiti ba fungoli sous cercueil. Ba zui onke na biso. Ba balolie. Bakangie sous krakara na position ba obtenir ya mutuna se mutuna se makolikolo pardon babile position ya mutude bataka na cercueil ba ota likolo yes ba balole sikobo mutuna mutu suge etali pena na cercueil pena na etali na cercueil kuna ota likolo allez kraka pena kam ka de bakuta ki bakangie kraka wana ba bon botike la position wana po azap prisonnier nga liwana bakangi cercueil bakangi dal ba placer sur normal ba aller to que to escorter bino abi mbila wana ba diko escorter biso papa Fiston ba yena biso ti to comme na Texaco to zo ngala kombo Texaco pesa mi na Texaco ba to ta Lubumbashi webi Texaco sike zalaka abi tanto ba diko tourner na Carrefour à Texaco wana to éviter qu'est-ce qui s'est passé abi to mona bambila ba susute. Toi, Mambila, si tu disparaître, tu comprends, tu parles dans la chose, tu parles dans la mitou. Tu as dit que qu'est-ce qui s'est passé? Lukan de l'ambila et Kenda, Mbila, tout le monde ambila. Tellement Mikolo, ils ont compris que c'est un mystique. Mikolo, donc c'est que vraiment, ndeko akufi azali na misala mabe ekomika yango wana ko akabaka mbongo te yango wana mutu boy donc ninga leo na seki babomi na komiko ne kokaki batie kuna prisonnier vraiment sangwe panza la kina Lubumbashi ya kosakana te
tala lisolo ndeko apesi yango lisolo esuki wana ndeko ayo papa fisto beta lisolo oyo yebisaka bandeko ebele bamitungisamaka te bamitungisamaka te omona ndeko namna sana mbongo ebele mais bino bandeko na ye apesaka bino mbongo te apesaka bandeko mosusu eloko nini asemaka mpo bandeko apesaka bango mbongo wana peut-être ape azoprotege bino bata famille alingi te mbongo wana bino bolia yango mpesa na baconséquence okomona pena okutani na papa leki ozalaki na bakamarade na yo nakidiba pena na centre-ville pena papa leki bokosola bien omwana suka pena pe azwi camarade na yo $100 yo pena pesi yo te yo tosamona famille fo tokipaka no bapaya donc j'avais compris que peut-être alors qu'on protégeait biso pour te révéler ce que tu as bon wana et ngoko sukila biso ndenge nini tala makambe komaka na famille bandeko na lobaki na radio le Kolé masolo awa tokoyoka ba histoire ya marque na marque chaque histoire est la karamate ya nango ndeko yo mto yimaka pamba noko na biso kingani sana mbongo ebele ya na sana mbongo ebele bakabaka te peut-être apporter chaque na famille boye bakate yemo ka ipora na pesa kabino te parce que mutu normal chose na mbongo ya normal nde babenga likundi ya famille okokabela bande ka famille te pona ni malgré bande ka famille bandi marate opesi lelo opesi lobi opesi juko kozanga koma yo bando bimali banda ko sala kabiso nini opesa ka nini mais bapesa toujours mais soki mutu opesa te c'est que quelque chose ne va pas bon ima pété bon ima pété bande ko lisolo ya lelo esuki wana na bozo benga ngai ebele pona kaya matanga ya ndeko na biso Claire Kabeya ndeko Eric Kabeya auté ko tika biso mobali ya mama Nancy je crois baso ko bongisa ba obsèque na isa gibino déjà soki programme obsèque bimi mon ami personnel commandant à Congolo Anderson de Jobour porte-parole ya communauté a koleka ko pesa bino programme matanga pona toya ko sala toya ko rendre dernier hommage na ndeko na biso meto sengi pe na famille to yebi ke moi nungu ezali ba famille to ko tate mais to sengi na bandeko ya famille ba yokana matanga ezala esika moko matanga ezala koto eza pena malamu te ezo pesa pena lokumu te pona ndeko atiki biso azaki mutu ya batu donc to meka ko arranger la miable po batu so bazala esika moko to kunda ndeko to pesa yebo hommage ya suka e kozala malamu mingi. Merci na bino no sobolande biso lelo to pesi bino lo kumpe matondo sika bozali merci na ba encourager pour pesa kabiso merci na ba conseil bozo pesa to ba chaque fois soki pa ndeko sana li solo ya ko pesa kaka ne ko pesa ka bolemba te soki na to beti solo na yo te ko ima ite ndeko to ko beta kaka li solo na yo masolo se bele to na kai mo bimba to ko beta yango malembe Osana lisolo ngo pesa biso, osana la France, osana la Belgique, osana la Finlande, osana la Suède et pas Dikina TV, la championne Mbote, je te salue en passant. Osana na Allemagne. Et pas il y a Irène Machandoki, pesa to Robeta Mbote siko je te salue en passant Irène Machandoki. Osana partout sika bozali. Na Canada, dans tous les quatre coins, benga biso na niveau na rédaction. Plus 27 67 64 320 85 au bengi biso wana soko se biso te tika voice to voix na WhatsApp to ko rappeler o to comprendre l'histoire to comprendre l'histoire to ko beta yango kaka non to beta yango soko ndo tanga kombo to ko tanga kombo soko boy tanga kombo to ko tanga kombo te rappelez-vous que ba histoire to beta ka ezalaka pona ko sunga communauté na biso ba makambo se de la communauté puis ba so ba leçon pona ba ko na mbeba te. Voilà. Merci à Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Oh, Zalaki Bongo, la réalisation, puis la coordination, il y a émission Oyo. Merci à Chris Laris Pelende, qui nous a aidé du côté de la caméra. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Kolé Masolo sur votre chaîne Radio Le Kolé TV. Mbotera Sisabidi, Mbukongo Central, Polido Matumona, la Leki. La bosse n'a pas poté. Choc Love Mapendo. Y'a qui n'a de père. N'a de Le Kolé TV. On est ensemble. Mon ami Zach Oumela Bozaï Belé, jus d'orange,
Maman Vanessa Paradis, Gert, Bosa et Belé, na bosanité, na bosanité. Honorable, Yaono, depuis Paris, ancêtre, Tamboué, Tamboué, vous merci Kozali. On est ensemble. À plus, à tantôt, à très bientôt. Nous allons vous retrouver pour un autre numéro de l'émission Radio Le Collé Masolo. Chap chap et tchara.